solo bandeko balandira de télévision kimbangiste bana kupasimo kimbangu mbote na bino banso besika bozwami ya solo mokolo ya lelo tozongeli susu bino po ete tokwa kosolola masolo na biso oyo tokolobaka émission masolo ezali émission oyo ekolobaka obele masolo monene kupasimo kimbangu mpe lingomba na ye ya solo bana kupasimo kimbangu kiangani na tomoni biso tokoti na mvula ya centenaire ya papa Diangenda. Depuis le 22 mars 2018, tomona kindengeni ni batu bakitaki na mboka nkamba Yerusalemi nantina mosusute nantina kosepela centenaire ya papa na biso. Batu bazalaki tellement ebele ya ebele même kutu ba place vraiment pour na kolala ezalaki te mais nzambe abongisaki na ndenge na ye biso nyonso tozaki sika ya kotia motu biso nyonso tozalaki kitoko tozongi na esengo nyonso fete lekaki kitoko mingi sima tolekaki na fête ya le 2 avril après le 2 avril tokendaki na fête monene ya 97e anniversaire depuis la création ya lingomba na biso église kimbangiste nde toye kosukisa na mokola ya oyo uti koleka le 27 avril fête ya mama Mwilu. Mais bandeko bana papa Simon Kimbangu kiangani tomonaki ke sima ya molulu ya le 6 avril papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi na lingomba abengisaki bambuta ya lingomba pona batala marche ya lingomba bambuta nde sima ya kosangana baye komona ke bitumba ezali kaka ko continuer pona kobundisa papa Simon Kimbangu kiangani pe lingomba na ye na yango bayaki kotala nini bakwe kosala po ete bakwa kotia mibeko bazongisa balobela likambo mibeko toyeba valeur ya mibeko pe profondeur ya mibeko pe biso bandeko na bino na mokola lelo o ezali radio télévision kimbangiste bandeko na bino kati na ratelki tomonaki ke tokoki kovanda ndenge wana te yango wana na mokola lelo biso bandeko na bino na lotomo ya bakonzi na likolo bangonde tozwi mbeka po ete na mokola lelo toya tosolola na bino masolo oyo ba mbuta ya lingomba bakangaki na lukutakano oyo tozokoloba après le 6 avril kuna na nkamba Yerusalemi ya solo tomoni na kati na makambu yango mibeko bato mingi bana papa Simon Kimbangu kiangani mingi batungisami mingi na makambu yango mingi bazali ko se poser ba question mingi bazo ba place bakoko ndenge bakoko sala te mais yango wana biso bandeko na bino kati na radio télévision kimbangiste toye poete to kwa kosolola masolo yango mais to monaki ke tokoko ya biso moko te to bengisi nganga nzambe poete makambo yo lokoleza na kati na mokanda nzambe to lingaki ke to solola yango na kimia nyonso na koswana te na kobunda te na kimia oyo pamba te tokoti na ane ya kimia nde tosolola na bino toyambi na mokola lelo papa révérend Matondo Biyei. Papa révérend, bonsoir. Bonsoir papa Lambert. Papa merci na kanisa to yebi bisono to yambi papa révérend na ndenge dizo ozali wana batu mingi ba yebi yo lelo na kanisa outi koyoka introduction na biso to kokene molaite pona o se présenter mais to yebi ko okoki ko se présenter mo moke po ete bandeko bazi kolanda o baza kotala biso na mokola liboso bayeba papa Lambert pe na bandeko no so émission masolo bayambi nani papa to tikile maloba o se présenter mo moke sima na yango to bandi mituna na biso to bongisi na mokola lelo. Merci mingi papa Lambert na invitation au pesinga ina tina toza na masolo na makambo ke oyo lingomba bongisaki pe to sola pe makambo susu. Bon ngai na ba oba yebi ngai te ndeko na bino révérend Joseph Matondo Biyei tali pasteur na kati na lingomba na biso pe mosali ya papa Simon Kimbangu kiangani amukuse c'est l'essentiel. Merci papa révérend pe merci bande ko zali kolanda biso papa révérend to ko banda mbala moko pambate oyo ki introduction na ngai pona kolobela likambo yo bana papa Simon Kimbangu kiangani
motema ekomi mwa moke mwa pasi mais eza nango pasi te pamba te papa Diangenda nyonso alobelaki biso yango et makambo nyonso papa Diangenda alobaki lelo tozali komona yango. Papa révérend motuna na biso pamba te ezali émission masolo tokosola bino masolo monene pasi mokimbangu na koswana te na bitumba te na korépondre pe moto te kasi na masolo kolimbola po ete bana papa Simon Kimbangu esika bazali kiangani pe balandi ya radio télévision Kimbangi pambate la ratelke ezali vraiment ko officiel yango toye to bengi sport ko kosolola masolo oyo tolingi toyeba motuna na biso liboso to bandi na première partie okoki kolimbolela biso bandima ya papa Simon Kimbangu kiangani pe balandi ya radio télévision Kimbangiste tina ya mibeko. Est-ce que okoki solo mibeko oyo ndenge ba uti kolobela biso ngo après le 6 avril na lokutaka no uti koleka, est-ce que mibeko oyo ekoki kokabola mabota ndenge batu mosusu bazali kolobela yango? Papa révérend Topesio Maloba na komba tata mona pe tata Molimo Santu, merci biso Papa Lambert na mutuna aussi ko pesa ngai mutuna yango pesi yango na ngai te me pesi yango na lingomba mobimba pete lingomba mutu asili ko bongisa mobeko ndenge na ekolo soki assemblée générale assemblée nationale evandi basali balwa na bango babongisi ba soumettre na président de la république andimi yango a promulgué yango président de la république de son côté a vanda te na mesa na ye a commis ba makambo ye alingi sans passer par l'assemblée générale l'assemblée nationale na lingomba pe c'est à peu près la même chose. Nzambe asala kati na batu, Nzambe a utilisé biso batu soki alingaka Nzambe a vanda na bureau na ye po pa yazali a décidé mbala moko asali yango asalaka ngo quelquefois na bana Israël. C'est ainsi que na kati na lingoma na biso mobeko Nzambe tata Molimo Santu papa si moke ngani akovandisa ka bambuta ezali ya sikate Utakala na 1961 déjà papa Diangenda premier conclave première assemblée générale ya Lingomba avandisi bambuta batala likambo nini ya mpasi ezana kati na Lingomba projet na biso ezali ndenge nini programme na biso ya botongi ezali ndenge nini makambo nini ezali ko s'opposer kati na biso yebi Lingomba ezali na balingami o balingi yango balingi Lingomba bazali bayini pe bazali tobosa na itete Lingomba eyaki na se atango pona kobongisa biso mais ememelaki biso etumba bitumba po ete Lingomba oyo yango nde ezalaka na lola tango tolobi église Kimbangiste ezali Lingomba te ezali lola ezali kambo ya kosakana yango te maimaleka kuna na likolo bitumba oyo ebimaki kuna entêtement protestation rébellion ebimaki kuna na banjelu Lucifer na batunaye elandi tata Molimo Santu awanase elandaki pe nkolo Yesu awanase. Donc tokoki koka mongo te que Lingomba de temps en temps atala nani azakati na biso nani alingi kosalela biso salela tata Molimo Santu, c'est normal. Na ndako na yo ozali koyamba batu ozana société na yo ozali koyamba ba travailleurs mais suka mbula kosala bilan kosala état des lieux oyeba qui travaille bien qui ne travaille pas bien nani même azali ko comploter contre yo pour mosala ekufa bazalaka. C'est ainsi que Lingomba si ma ko fêter centenaire ya papa Diangenda Kuntima, je dis bien centenaire à papa Diangenda Kuntima to silisi na fast nyonso to moni ndenge salamaki esengo ebele abatu bakoti na kati ya nkamba Yerusalem
To silisi, to yena milulu, il y a le 2 avril, to continue milulu, il y a le 6 avril. 97e anniversaire, il y a fondation de l'église Kimbangiste en 1921. Comme généralement papa salaka bongo, tatamu konjabouli a salaka bongo, bah fête terminée soit le 6 avril, soit le 8 juillet, soit le 12 octobre, akotika ba muta bazonga pambate, akovandisa ka bango batala, pesa bango mukumba. Ce sont ses collaborateurs. Bango baza misunaye de gauche à droite, pas ils vont se vandi, basala état de l'ingomba. Bino kuna makambo nini, otali. Et comme on a été bato Angola, ba ko pesa rapport. Bililipe et mon ami. Que ah papa, ndenge opesi programme na yo ya munene ya mbula oyo 2018, to ça la festivité ya papa Diangenda. Centenaire ya papa Diangenda. Oyo bazali ko bundesa yo pe. Bango pe basali ya bango. Ya ndenge na bango. Na ba uniforme na biso. Na ba logo na biso, na ba emblème na biso. Parce que baza ba kimbangiste. Mais non. Mais non, tu vois comment place wana. Quand on dit non, bato mingi baliaka mino. Bazali ko silika. Okomona ko to ba komi ko attaquer yo ba ko finga yo pona nini. Ba komona yo lokola o kaboli, o lingi batute. Ozana mutu ya haine, mutu ya lukuta pe bongo na bongo. Mais tokozongela ngo pona ko limbola. Pourquoi? Papa Lambert, pour te comprendre, pour Nanini Bamibeko Eye, moi je voudrais partir na Libandelia Makambo. Pour Nanini, on en est arrivé là. Ezali pour nako salisa wande ko basali Olanda biso, bana papa Simoke Makiangani, pe ko salisa pe oyo ba yini papa Simoke Makiangani. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on veuille, nzambe pe azana posa milimo wana ebungate. Apesaka temps. Apesaka temps. Si vous avez bongoté, il aurait déjà frappé depuis longtemps. Mais est-il que papa c'est moi qui m'a gagné à zone instruction à tatanaye. Okonio comment on a passé. Okomona pasi koleka mais ko siligate. Parce que moi une stratégie n'est alengeni. À provoquer. Allez, au perdre le contrôle, allez, au sali au koko salate. C'est comme ils sont battus. Ceux qui montent, monique, montent à coquille na yote, à la force na yote. Ah, ya ko provoquer yo. Au commun aller, au perdre le contrôle, au sali acte au salate, police a kangio ba tino boloko. C'est yo monte ko perdre. Baba simo ki manganga na zolo ba ah bitumba ezali na kati. Eleka ka pasi koleka. Madame babundiso na libanda. Mais ce que bazali ko bundiso na kati ndako na yo. Imaginez-vous que mon père bundiso na kati ndako na objectif ya mutu na ezali nini? Ke biloko ni ezana kati ndako ne panzanate. Ya ko perdre loko te. Bitumba ezana kati ndako na yo. Ye palinga bitumba ezala kaka na kati kaka. Toke na libanda ko bunda te. Non. To bunda kaka wa. Asimio na nzoto na kati ndako na yo. Siko yo komi siko na qu'est-ce que c'est na mutu? Est-ce que na bunda? Aso na bundi. Ba télévision biloko nyonso eko palanga na ngamu na ko perdre. Tala papa Simoke Makiangani. Bitumba na ndako. Et non seulement na ndako na kati na libota. Avandi azali kotala. Ce n'est pas qu'Azangi réponse à kopesa te. Ce n'est pas qu'Azangi solution. Mais tango na yango ezali. Alors, pour tozonga na kati ya mibeko, moi je voudrais revenir sur l'historique. Ba tata na biso, ba maman na biso, ba na ya ba papa. Avec tout le respect que nous vous devons. Et tout l'amour que nous vous devons, contrairement à ce que vous pensez. Tozali, bananabino, tozali bandeko nabino, et nous avons le devoir de vous dire toutes les vérités. Ponanini, binope, bosali sa biso, biso, tosali sa bino.
parce que papa Diangué n'a pas effectivement ce que moni bazaba ndeko na bino ce que moni que batengani babongi boza na droit côté ya bango ezali asikate et c'est la vérité. Papa Kulutu atiki biso. Papa Kulutu atiki biso. Ezali ya kobomba mate ezali ya lokuta te. Papa mfuma longo. Papa Diangué na kuntima. Asangisaki bino bana. Biso bandimi tozalaki te. Asangisaki bino bana. Bino batata na biso. Bino ba mama na biso. Tango mulai. Apesaki bino oyo azaki na moposa matei. Kovande sika moko ndenge bokotikala. Pe à ma connaissance. Et bomba mate. Et lobama na nkamba. Ete papa Diangué na lobi na bino. Banda lelo. Soko laleli na nkamba. Lamukina na Kinshasa. Soko laleli na Kinshasa. Lamukina na nkamba. Batata na ngai. Batata na biso. Mama na biso. Boni. Basimbaki. Ne serait-ce que liloba wana. Est-ce que vraiment. Parce que liloba nzambe ezali ordre. Boni basimbaki liloba wana. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Par rapport à Papa Mfumambanza. Papa Mfumambanza atikali yemoko na bana oya ya botaki na bonzoto batikalaki. Y compris papa solo avandaki na pemi na papa. À ma connaissance. Mingi bazalaki so pemi na papa te kokende kozonga. Quand ngala ikoka ki était papa Diangué na kuntima tiki biso makambone nyonso asilisaki na papa Mfumambanza. Et que la suite des événements, c'est papa Mfumambanza le patron. D'autant plus que place wana mo ke biso bandimi tozalaka na kozanga koyeba. Lingomba elobami ete Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. To limbola siko na bakombo wana na bankolo nango. Église de papa Dialunga na ntoma na ye papa Diangué na kuntima. Qui est Molimo Santo? Église ya nani? Ya papa Dialunga na kiangani Salomon Nkoloisu. Ce que ezali bongo te. C'est que vous nous avez trompé. Mais biso ezali bongo. L'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ ezali nani? Papa Dialunga na kiangani Salomon. Papa Simon Kimbangu de son vivant. Papa Simon Kimbangu aliputa. Azako za ba ordre pa nani. Et pas Nkoloisu te. Pour ni azako za ba ordre pa Nkoloisu. Nkoloisu mutatinda kiye aya ko telemisa lingomba na ye. Nkoloisu ya ba Yuda. Nkoloisu ya koboza manambala ni bale na papa Dialunga na kiangani. Lingomba ngo ya papa Dialunga na kiangani. Batikeli ye. Tolandaki la solo mia solo na ya 1989 à 5 mois. Ba papa misati bazali ki discuter pour na kokende na bango. Témoin papa asumbe lo foya. Bazali ko discuter ndenge ba kendele. Toyebi ete papa Kulutu déjà kimaki. Toyebi le solo na papa Kulutu kimaki. Akufi na yakei. Papa Mbanza azongisaki ye. Est-ce que yena mukanda ya papa Leki? Bino batote ya kibiso makamoni oswana. Bon, dites-moi, quand quelqu'un doit vous refuser comme ça, papa Kulutu pe atosi azongi. Pona nini nkolo lingomba ye wana. Pona ni otiki musala zonga pona tango na neko kite. Toyoka na kinengo na te. Papa Kulutu atosi. Botosi. Papa Kulutu bango bisa atosi azongaki. Basali schéma na bango ndenge ba kendele. Papa Diangué na kuntima apesa ki biso schéma le 2 janvier 1992. Exactement yango pesa la mec. Papa Diangué atiki biso le 8 juillet 1992 92. Musala etikali na papa Mfumambanza ndenge bayokanaki. Papa Mfumambanza
pasi nini yango te oyo tomonisi ye. Soyons honnêtes. Makambo mingi monanaki oyo elongo badi te monana na rena papa Mfwambanza. Tokozongela biloko na te mutu na mutu ayebi qu'est-ce qui s'est passé réellement na tango papa Mfwambanza. Papa Mfwambanza ndenge ba yokanaki na bonzambe na bango. Tango no ekokaki elingi kokoka abengisaki bana oyo bazalaki ne pembeni. Biso tozali seulement ba témoin mana loa mana loa mona imana lo telekila kimbangi. Biso ba kolo tokutaki ba pesi biso mayema lekaka. Ba papa be sikoyo bazali koteya biso yango. Chaque mardi de jeûne tozali kolanda makambo nyonso wana. Papa Mfwambanza apesi likambo na papa Solo Kisolokele tata na biso. Apesi likambo na papa André Mbenza Kiangani ke ngai tangu na kozala lisusu te muta kutambusa bino yaya na bino papa Simon Kimbangu Kiangani bakolanda ye na papa Arma wa Basolele Diangenda oya kolanda e papa Salomon Kisolokele ndenge biso toyebi. Papa Mbanza avant kende atikali ko bongisa papa Simon Kimbangu Kiangani. Témoignage nyonso na biso tolandi yango batu bapesaki yango bazali bato ya maboma te. Papa Nzinga son médecin traitant apesaki biso témoignage yango. Na papa Kayombo ils ont vécu ce qu'ils ont vécu na kati ya Kinlongo. Nenge passation des pouvoirs ezali ko salama entre papa Mfwambanza na mwana naye papa Simon Kimbangu Kiangani. Eleki date tango yaki le 16 août 2001 papa Mfwambanza atiki biso akenaye. Il n'est pas révérend. Toko katona no moke pambate to moni kendengo zo olobala biso ke baponaki papa Simon Kimbangu Kiangani. Est-ce que tango papa Mfwambanza papa Dialungana tata na bango patikala ki yemoko na bana nyonso. Est-ce que ataki déjà mwana moko oyo azaki kotinda kaka makamusu ye abaki ko sala yango pambate to monaki ke papa Simon Kimbangu Kiangani akenaki ko lesa communion na Lubumbashi. Akeki ko tonto papa mama Kinzembo na merci beaucoup papa journaliste. Na éviter ce ko limbola biso parce que bana bazala ki ebele. C'est-à-dire que c'est juste pour partir à l'essentiel. Oui. Makambo zali ebele sinote ba signe nyon se monanaki autour de papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki to bandiko lobelango awa makambo ko zali ebele. Moi mon keka ka po batu poto yeba pe monike mingi tozali ko komi ya ko bunga tozo ko yeba soute. Ba na Israël ba kengi na bombo pendant 70 ans Babylone. Otali mutu afutaki mokumba wana ezali mama Kinzembo 70 ans sous la terre. C'est Mabele depuis 1929 tikaki biso tina 1999 batindi nani akende kosala mukumba wana papa Simon Kimbangu Kiangani. Wana papa Mfwambanza alina nu papa Mfwambanza zana nous vivons. Temple de centenaire Lubumbashi banani batindi papa Fumwa papa Simon Kimbangu Kiangani. Makambo ezali ebele tokolo là-dessus. Mais tout ça c'était des signes visibles zale komonana. Mais papa Simon Kimbangu Kiangani azalaki ko luka la ville ko la mutu nyonso. Ngala moko ezalaki posa na ye akene kosala mosala na ailleurs. Azwaki mosala en tant que batelier, donc travailleur na masuwa. Devait aller à Bomana travailler na masuwa. Akeko laka batata na ye. Papa yangenda konti. Alaki papa tala mission nga nazui musala nga nazui na okende na ngai kosala masuwa na kende ke poto na zonga katusa kosa ba papa ba yebi ye azali nani tata na bango angakima balobi kende ko tuna avi ya tata papa Dialungana Kiangani ake papa Dialungana Kiangani kende ko tala papa Kisolokela zonga so papa Diangenda ba komi ko sala ko la babinisa.
akangami kaka akende na musala oyo azwaki. Papa Diangenda kuntima abengisaki ba musicien bana ngai. Ndeko na bino bomoni papa Simon bomoni bolandela likambo oyo soki bo manke botiki ye mukili pe bebi bozangeli nyonso mutu mwini na mukili mobimba bozangeli bokonde convaincre ye akende te. Ngana zoloba muntu avandisa nga za kopesa nga lisolo oyo akufa. Papa Jacques Kazaya Dioko qui a vécu ces affaires-là, qui m'en avait parlé. Otali. Donc tout ça, les témoignages, parce que tant qu'on est encore en vie, il faut qu'on dise ces choses-là. Tous on a siko na papa Fumambanza siko atiki biso. Bon. Poto kene noki. Fumambanza atiki biso. Kokunda mesali me makamonu c'est salami nankamba. Maintenant, il était question oyo ba papa batikaki batele mesaye balakisa ye na batu nyonso. Batata toye koyoka ete batata na biso, ba mama na biso, bana ya ba papa bakoti ndako, bakoti beko. Po ete bakeno kosala ngona bunzambe nyonso. Ndenge salamaka. Pendant 3 jours. Et s'il va proclamer devant la terre entière, plein Kamba Nouvelle-Jérusalem, que biso toponi ndeko na biso tutie liboso. Voilà première erreur, papa Lambert. Première erreur. Toponi tutie liboso. Il fallait tout simplement dire, Oyo Nzambe abongisa. Papa Mbanza atikaki lo. Pourquoi on n'a pas cité Papa Mbanza? Papa Mbanza atikaki Papa Simon Kibangi ngani. D'autant plus que Papa Solo na Papa Mbenza bango bazaki na likambo yango. C'est ce qui devait être dit. Il fallait pas dire que biso to poni ndeko na biso. En disant ça, ça sous-entend que nous aussi on a le pouvoir de l'enlever. D'où va combat oyo. Quand vous dites ngamuna tiakiyo, c'est déjà mauvais. Mais il fallait dire que Nzambe basalaki plan na bango tala mutu papa ko tam zabiso yaya na biso ba papa batikila kindengwana. Ça n'a pas été dit. Que biso to pondé to tena liboso. Papa Simon Kibangi ngani pe na ko mikitisa nyonso. Abi ngayoyo asana nga mukuse bandeko na ngata na kobomba masima na bango bokabula biso te tout ça na bonzambe atimiam. Mais sachons que lorsque déjà une démarche est entachée d'une erreur, d'une faute surtout spirituelle, et pas tout kende nkoko se koyakaka. Nkoko se koyakaka. Bon. Maintenant, la question que nous devons nous poser, batata na ngai ba maman. Papa Lambert, yo zali patron ya compagnie na yo. Oza patron ya compagnie na yo. Là nanga bien, oza patron ya compagnie na yo. Bana no pe baza wana. Ba travailleur no bazali. Ba travailleur no bazali. Loko la biso ndimi zo ba travailleur. Prenons cet exemple là. Un jour ba travailleur ba tomboki ba bengani bino bana na ndako tata na bino. Bino boki na bino. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ba travailler accompagner tata na bino, ba bengani bino, bino bokangi bisaka boki na bino. Sous prétexte que to lingi violence te. Soit. Bakei. Maintenant, tango bokei bobengisi ba travailler à bateau batikale kuna ndako na compagnie tata na bino. Di bolanda biso. Biso pito sala biso compagnie. Tandis que ça y a bino. Bon, bandimi ndambo balandi bango. O balinga ki bango balandi bango. Ba ko sala compagnie. Bon, tant qu'on a sali compagnie, kasi bo changer combo. Bo tikali kana compagnie ya combo oyo bino bo kimeli kuna. Église qui mangue. Ça va créer la confusion. Ça va créer bitumba, ça va créer des ordres. Voilà le niveau de commis. C'est des choses simples à comprendre. Bon, pour nous, moi, Sima, télémisi papa.
tolandi makambo nyonso ndenge batelemisaki ba mokili mobimba tosepeli na biso mais koya koyoka ete tant batelemisi bango le discours c'était quoi biso nyonso toza sima indépendance en tant que ses conseillers. C'est comme ça que ça avait été accepté. Papa Kulutu, papa Mfumambanza, tant que papa yangi na kunti mazui musala, bazala ki ba conseil direct na ye. Ba muta asima ba ya komona ke non. Totia bango na mulongo ya chef spirituel adijwe ba muta ba ko vanda lika bango lisusu. Mais bango ba michaki ba chef spirituel adjointe derrière papa yangi na kunti ma. Non. Otali. Et les quelques années. Et c'est comme ça aussi le 26 août 2001, et l'Obamelaki, Likambote, Tondimi, papa Simon Kimbangani, Bateye, Nabandekonaye, Bisouban Profo, Tondimi, tu éviter ce qui s'est passé. Tondimi. Bon. Maintenant, au lieu Batikala, va conseiller direct, il y a papa. Papa Bango va vendre qui n'a papa Simon Kimbangani. Un bon jour, Bakeko faire signer Mukanda comme quoi ce sont des chefs spirituels adjoints. Les 26. Les 26. Pour nous, moi, si, Tango, Basalaki ma bondeli, il y a 3 jours, il faut proclamer Papa Simon Kimbangani. Papa, maman, est-ce que Zalaki vraiment ma bondeli dans le vrai sens du mot? Binomo Boyebi. Bon. Alors, Tango, Sikoyo, ils ont forcé un peu la main à Papa Simon Kimbangani. Bazala ba chef spirituel adjoint. Papa Simon Kimbangani, bon. A ce police bango a signé. Bon, bazala ko lo bona biso était tango papa avandisaki bango papa denge na kontima alobaki na bango boye bana ngai tango bokotika la muntu moko uni une très bonne chose soki bokangi likambo bino nyonso sika moko bosengi na papa et akosala bino ngo ekosala ça tout Kimbangisa n'était convaincu. Bon, maintenant likambo monene boye akokoma chef spirituel adjoint. Lorsqu'ils sont allés voir Papa Simon Kimbangani, est-ce que les 26, ils étaient là? Vous voyez déjà ça? Est-ce que les 26 étaient là? La preuve, Mamou Zalakiao, Maman Christina Zalakiao, Papa Zakwa Zalakite. Donc, oh, il y a des gens qui peuvent venir à Kambo, je ne sais pas comment et pourquoi d'ailleurs, Papa signé les bancs. Papa Zako Kiangani, tango a yoki en na Kinshasa, a déboulé à toute allure vers le Cap. Non, ezalaka boité schéma wana to yebi yango te. Et puis to kaboni na modèle wana te. C'est passé qu'on s'était entendu. Qui cherche plutôt à dire ebuti susu wapi. Papa na biso Papa Zako ye wana nkamba bon. A sangsi bamuta batata nzunga sa Papa Samba. Mais qu'est-ce que vous avez laissé faire comme ça? Nulé. Alors, pour vous prouver que entre Bango, unité, voilà maintenant ce qui va se passer. Parce qu'il faut tout témoigner tant que nous sommes en vie, de défendre Papa Simon Kimbangani. Tout le la vérité. Ngai Nazalaka Tangwana, na 2002, Nazalaka responsable de la parole sacrée, pasteur responsable de la parole sacrée. L'année bi Papa Lambert na balandi na biso. Pendant que makambo ezo leka na nkamba 26 tout ça ninga et ningi simoka. Papa Zakuna akiko attaquer vraiment des marches wana. Awa na France, nga na créer. Na vandi na ndako na téléphone leli. Pas matondo. Vraiment salisa biso, on a besoin de toi. Qui au téléphone? Que son âme repose en paix Tata Nabiso. Papa qui nazalaki wana. Maman Mouilo
maman conseiller direct azalaki papa Mpanzu mobile maman Christine azalaki na maman Christine moko qui j'ai au téléphone c'est pas Mpanzu mobile maman Christine il me dit ah pour maintenant biso to zaliawa couple kina couple Mpanzu to zalia to vandili makambo zo leka na nkamba en tout cas to sepeli na ngote bande kuna biso bake à côté schéma wana 26 biso to yebi yangote ba mama bazaliawa ozolana schéma wana biso to yebi yangote ba papa batika bongote ba papa batika bana misatu bakutamba somgile mama mwilo azaliawa et soki mama mwilo lo atika na biso awa ayi makambo bele otali schéma wana to biso bana papa ngai basi na biso balobi niet ce qu'on a ça la nini bon composez-nous une lettre proprement bien écrite auto bako tinda kuna na nkamba pour contester ba démarche ba ndeko na bomba sali ngai yangana na botosi nyoso na komi lettre au nom maman Mouili maman Christine Diangenda adoyo mpe komaki mukanda bien sûr j'ai composé la lettre na tango na ba fax ezalaki na sali na fax bazwila ngo pa bango bazalaki ba imprimer ba bongisi ba signer ba tindi na nkamba et ça leur a valu des félicitations pli komba mbesepeli na courage maman Christine na maman Marie Mouili bazwaki pona ko dénoncer makambo na bandeko na ngo basalaki hôtel bon maintenant aujourd'hui on fait faire prétendre que 26 c'est l'unité papa révérend to limite au rosome la place wana est-ce que tango aza ko sala makambo wana nyonso wana ba famille centre bandeko na biso ba tata na maman na biso est-ce que baba ndai ko tia maloba oyo tata na bango ba papa Diangenda alobaki ke bokabola te ce qui même bolingi na fukamela bino bokabwana te centre oyo centre d'accueil oyo mingi ba remonde la musika est-ce que non maloba wana ezalaki kati na bango ou bien ba bosalaki ba maloba nyonso wana vous savez et puis nandenge papa l'accès qui biso alataki des chaussettes ba couleur différent alobi Carrefour musaki na mais c'est ça notre difficulté biloko nyonso wana ils en ont été témoins bazalaki témoins batata na biso ils ont été beaucoup plus nourris que nous biso ba mindimi mais le problème c'est quoi soki mosala nzambe olati posa ya moki posa ya nzoto posa ya pouvoir okobunga forcément kobunga qui que vous soyez exemple ya Jean ndeko ya nkolo yisu eza na Biblia tokozonga na place wana utale soki olati goût ya pouvoir ya komona ke yo on s'est donné un schéma de progression sociale obungi okomituna te que à quoi Dieu m'a destiné sur cette terre des hommes nzambe atinanga pona sala nini atako ozali makila ya nzambe makila ya papa Simon Kimbangu. Il faut vous dire à quoi Dieu m'a destiné. Vous pensez que papa na biso ningi bazali wana bana papa va tirer bango vide. Nous papa parce que le pouvoir de Dieu c'est en trois parties. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. OK? Bon. Le pouvoir spirituel doit être exercé par une personne au sommet, pas plus. C'est ce que Papa Nkulutu a fait par rapport à Papa Diangenda. C'est ce que Papa Mfwambanza a fait par rapport à Papa Diangenda. Le sommet du pouvoir spirituel. Et même si tu as les mais comment on peut prétendre que le pouvoir spirituel peut être partagé par plusieurs individus? Et ça ne peut pas. Le pouvoir spirituel ne peut pas être partagé. Le pouvoir qui peut se partager, c'est le pouvoir politique. Le pouvoir scientifique. Savant, tout ça, ça peut se partager. Mais le pouvoir spirituel, Dieu est tellement jaloux, c'est impossible. Donc c'est cette donne-là que Batata Nabiso va comprendre. Donc, mais le fait que mon thème est peut-être dans ma sengina biso bandimi dans ma sengina biso bandimi parce que ce que Koreki a fait à une certaine époque et tenga misa ba misusu baki ko senga to ya balele to ko sambela na biso na pesa exemple awa kaka na poto awa papa Mbanza en vie paroisse à Viroflé ils allaient ko fonctionner
tant on a beaucoup abonné des alaki nangote par ça vilo fait na coin na ye Sambilaki une fois je crois un jour en Josas ou vers Versailles Ouais. alors Versailles chantier. voilà alors mon colango sikoyo est tombé anniversaire de naissance il y a papa Martorel paroisse elingia pour se pélisser pour payer moi cadeau tout ça ok koreki asengi maloba nani azui maloba père kiso père kiso aleki na micro alobi batata ba maman to komo na papa to komisi papa Armand et papa nani papa Martorel papa Armand Badoté papa Martorel suka na ngolo banini après papa Mfumbanza ye oyo aux hommes en danger papa Mfumbanza en vie après papa Mfumbanza ye oyo la preuve papa Diangenda atikalaki na maman ne Mwilu na âge à 3 ans papa Martorel pe maman Mwilu Diangenda azwaki na âge à 3 ans pour bokola ye t'as la similitude donc ye moto ko remplacer ce qui pas Mbanza sautat. Comment on peut dire des choses? Voilà comment on a préparé l'esprit à papa. Les exemples peuvent se multiplier même quand on a un niveau pays. Et malheureusement, et voilà la conséquence. Donc, pour dire que unité, oyo bazali ko prétendre l'eau, ils allaient pendater. Vu Ndenge va se comporter par rapport à papa Simon qui manque en bon, maintenant, au bout d'un an, papa Simon qui manque de 2001-2002 a observé, Lingomba a observé qui doit faire quoi jusqu'au point où papa Simon qui manque en gagné, bakende ko bien cahier dans l'état, pour introniser dans l'état, na titre de représentant légal. Il représente l'église devant mission à l'État. Dans le centre d'accueil. Papa Lambert, Bande Kwasali Golanda, papa Nabiso, maman Nabiso, ce sont des manquements qu'il faut savoir accepter. Bayete. Patient. Bayete. Papa s'est retrouvé. Papa se retrouve tout seul, entouré. Il y a papa Zako, na maman Kwakiadi. Na ba konza l'État. Quel sabotage. Atakutu. Atakutu. Mawa na motema. Atakutu. Même Ngesalinga passe. Bayete. Bon, écoutez, papa na bonzo tazaka même montre. Papa Zako na bonzo tazaka même montre. Comment on peut ridiculiser son frère jusqu'à ce point-là? Otali. Bon, maintenant, aujourd'hui les bandits, quel est leur problème dans tout ça? Est-ce que nakimokolo na bango, na sagesse autobila ki bango, peut pas se permettre, comme on a niveau là, ne serait-ce que sauve pour l'honneur de l'église, non, tovanda, tokende. Otali. Vous savez, papa qui nous a quittés, malgré pocho bazali ko fondé la mingi wana. Mais un jour au centre, en 2004, moi je viens d'arriver, je vais rendre une visite. Depuis 2003, je vais tika radio, la radio rateliki. Bavandi mbole sili tina 2004 bazalaki na nguna. Ngana kuti bango kuna na mois d'avril. Je vais rendre une visite. Papa qui n'a fait la réflexion suivante. Ah, balé qui basadi di erreur. Ngaka buna. Ngaka baleni kwenda ko fallait même ceux qui basa d'accord te bazala na kati ya ndako. Ça c'est pas qui. Vous voyez ça? Basali erreur ngaka ba fudi kwenda fallait ba vana même ceux bazala na kati ya ndako ba pesa na ba explication na kati ya ndako. Parce que ils ont fait lingomba soni. Papa qui. Quoi qu'on dise que ça mais vraiment cette réflexion il avait faite. Moi j'en étais témoin. Dieu soit loué, mais malheureusement maman Mouilo, quelle démarche n'a-t-elle pas fait par Bande Konaye pour leur faire revenir à la raison? Bozonga. Kasi bakangi motema. Timo ya lelo. Bon, maintenant, tous allez vous en beko, mais beko eleki makasi. Papa Lambert. Mon beko liboso.
bazali sous Bakimbangi c'était. Est-ce que ce papa Simon Kimbangu qui a inventé ça? C'est depuis première Lukutakan en 1961. Makamba ba vikaria izoli kotoka, makamba ba bamba ikomoko tiamu lungu na katina lingomba. Simon Padi. Ba Simon Padi batu nyonso wana. Ba bimisi mitu. Papa vandisi bambuta. Lingomba statue lobi oyo nyonso asatake na lingomba ke na libanda tik azali susu kimbangiste te. Même si vous avez mbuta ndenge grade ndenge nini olongwe. Mais la porte est ouverte. Ceux qui ont zonga, voilà la procédure. Vous allez réintégrer. Mais ce n'est plus, c'est plus que normal. Batata ba maman. Donc quand tu sur la vie sociale, hein, la vie sociale que nous vivons dans kata mokilo. Au bala moisi. Surtout biso batu mwindo, les bantous notamment. Au bala moisi. Discord de côté na katanda konayo. Et puis un jour, la femme claque la porte. Kanda, abimi accueilli. Biso na tango ba je na tango ba bi tradition te. Ah moi si na azonga kana ndako to yoka nyamsima ka mesile. Mais na tradition bantu, moi si azonga ka ndenge wana te. C'est grave. Il faut famille na ye aya ye moko ba meni ye. Ba kufuta ba mande, masanga mbila, makazo, soso kintaba. Ba beti ba makonzo ba sengi ba pardon mwasi azongi ndako na sembo otali bon na lingomba pe ezali bongo mutu abimi atikali lisusu mondinité okei na yo okozonga landa procédure ba sengi to futa mande ba kunyokola yote ba kubundisa yote ba kufinga yote to sepeli ndengo zongi kati na biso ososoli teke obetaki libako kendeki nzela mabe na kimundi minyoso na sembo na kumikitisa nzamba sepeli to yamba ndeko na biso ozongi le kiti na yo. Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de vraiment de pénible dans cette affaire là? Mais pour nini balati nzota moto ba bosani papa Simon Kimbangu azali nani